Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bolanda biso et soyez la bienvenue na katia chaîne na biso ya Voice TV officiel. Merci na bino nyonso na nde bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso tika ete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille, lelo toza na recette na biso ezali vraiment simple ya ko réaliser, ezali ya mabundu ya kokalenga. Ensemble na bino to découvrir comment to réaliser recette na biso ya mabundu. Voilà tolanda. Voilà la famille, awa toza na mabundu na biso déjà to nettoyer kango za propre. Awa toza na assaisonnement na biso ya blessing flavor ya poisson. Numéro eza wana na écran. Au contacter biso pour na ko passer ba commande na bino tozo poster partout et zo koma sans problème. Awa toza na ail na biso ya fraîche to râper et puis to ça là matungulu na biso ya rouge. Et awa to ça là moutarde. Voilà, simple, facile mais kitoko. Voilà à la famille toza na assaisonnement biso ya fish ya blessing flavor. Toliki to banda sikoyo kwa assaisonner ou ezali fish na biso ya mabundu. Voilà. Tozi lutu na biso moko ya assaisonnement ya poisson ya blessing flavor. Tozo tia. Voilà, toujours continuer na kotia assaisonnement na biso. Okotia assaisonnement na yo ou soit mungwa na yo na ndenge olingelaka koyokela mungwa na biloko. Voilà. Totiki ndambu parce que lutu ezalaki ya kotonda. So omoni ke kosala assaisonnement ou bakisana mwa mungwa kaka yo soko omoni kosala ka assaisonnement epamba ndenge kaka oyo olingaka ekosepesa opo mungwa na yo eyoka na bien na biloko pour na oli à l'aise. Voilà, on a tout assaisonnement na biso. Toujours ezali moutarde na biso. Toche. Et tu kozwa ail na biso. Toche. Voilà, toche bilo na biso nyonso o na lakisaki bino à part matungulu nde tikali. Voilà, asko to bandi na kwa assaisonner, to bandi ko pakola sikoyo assaisonnement bien na kati ya poisson. Zwa temps ya kwa assaisonner ngana zwaka vraiment temps nazo pakola onde pe na to pakola bébé mafuta. Na pakola ka assaisonnement na poisson de to pakola bébé mafuta po assaisonnement ekota bien. Voilà tolanda image. Voilà, to tika sko et pima. Voilà, to pemisi poisson na biso 2 heures de temps. La monaka vraiment mabundu esenga fui fanda na assaisonnement pour ezala bien. Soki efandi vraiment na assaisonnement te na mona on dirait ebimaka na ebité, ça dépend ya mutu na mutu mais nga linga vraiment mabundu efanda na assaisonnement. Voilà, awa skoyo to bandi ko kalinga mabundu na biso. Donc nga namona vraiment il faut mabundu efanda bien pour ekota assaisonnement. Namona on dirait ekota assaisonnement facilement te. Donc c'est ça. Tika kiango 2 heures de temps ou ça soza na temps au sali na butu o tika yango ekoti nango bien pour sali jour elandi. Voilà, awa toye pona ko balola mbisi na biso. Gérer ka moto na yo, vous gérer température ya moto na yo. Ezika te ekota pe mafuta na kati te mais ebela bien. Voilà.
Voilà, mbisi na biso ebeli bandeko. Awa eza sikoyo matungulu na biso tolakisaki toye kozwa mungwa tosaka mwa elo mo boya simple po totikaka poisson ezala bongo te. Tokozwa mwa citron moke nga na mwa citron moke na poisson esala vraiment nayoka yango bien totie donc matungulu na mwa citron na mwa mungwa kaka moke et puis na mwa tozobakisa mwa huile kaka nde bomoni wana donc elo mo ya grave te ya compliqué te nde tolobaki ke eza recette moko simple vraiment. Voilà, awa tochango na moto tozotika yango juste vraiment nayebi te mwa 1 minute eza te ke nana besoin matungulu na ngai elemba non ka mwa saveur wana esanga na mwa huile mwa citron wana. Voilà la famille poisson na biso yango oyo. Awa poisson na biso ebeli bomoni nde ebimi couleur moko kitoko. Et voilà awa matungulu na biso totie likolo ya poisson na biso okolia yango na eloko nyonso lingi. Voilà soko sepe na vidéo, aimer, partager, commenter et kozala vraiment malamu mingi. Bomoni to saleli vraiment simple biloko ebele te mais soko lié poisson oko sepela. Numéro na biso eza na écran wana, contacter biso pour na ko passer commande ya assaisonnement na yo. Assaisonnement au soko saleli yango za besoin ko komi yo kisa mutu pasité parce que ils a déjà la saveur nango il y a bien. Voilà la famille et pona lelo to sukiawa tukuta na mbala ya sima nzambe na lola a continuer na kobatela biso nyonso et tolobi bye bye.